ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, Jésus-Christ le number one. ABC One, Jésus-Christ le number one. Merci Nabali Nabiso. Oyo basepera na émission na bango ya mwasi ya bwanya femme sage. Merci na les dieux créateurs oyo apesinga souffle de vie sous na tonga le bon mona ngai bisika na bino na bandako na bino. Ba internet nyonso na ki kopesa bino mbote na kotika kobosa na te la patrona Maman Chantal Ayao Maman Nzambe apambola yo na papa na biso papa Osé balandi na ngai na yebiete la fois passée ebele ba benga kinga ba siliki Maman Espoir point nini ozolo bela biso ba belle fille na yesaki bino ke bien ke na ba pona belle fille na ba pona ba belle maman yango nde na yelelo pona lobela pona ba belle maman na yebi ke na yebisi wan Jésus-Christ le number one. Il est le fest. Il y a un autre solo parce que tout se trouve dans la Bible. Tout le bel qui la fois passée, le légni ba belle fille, ba belle maman, ba belle maman, ba là. Basi abana biso, ba nyoko la biso, ba sunga biso te. Au moins moi na ngai na texte classe asilisi, abali moi si moi ça comme nyoko la ngai. Ba maman ba là. Et ça il conseille toujours parce que tout est pas maté, ce qui l'été et ça dit il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on va bloquer maman bokilo na lelaka. Na sera qui vient de bonbon la mité, ma so bosaka bongo. Bo basaka bongo te, vraiment ba ko ba kaka, ba maman bokilo lokwa ba mana bango. Mais les lois na ko zonga lisusu, po to bi ke to beta masapote, to solo la makamboyo eza na kati ya Biblia. To saka na mukanda ya Ruth. Na lobaki ke na rotanga ba verset belete, na rotanga pe ba chapitre belete parce que Ruth eza mukanda muke ezaka 4 chapitres. Eza ko englober masolo na biso. Pona nini? Naomi, tu le veux qui pour Narit, mais l'autre tu le pour Naomi. Naomi, azaka maman bokilo andenge nini. Naomi azaka maman bokilo andenge nini. Azaka na esprit moko ya malamu. Parce que bana ya mibali bakufi. Naomi alobi te, na ko bloquer bana batute. Sika na yesa bango ba kende. Vos maris ne sont plus là, ils sont morts. Vous pouvez aller chez vous, vous pouvez vous remarier. Naomi te muté malamu ya maman bokilo. Mais au moins maman bokilo mikolo basala ka bongo te. Bama bokilo mikolo baza lokola Naomi te. Bama bokilo mikolo baza mutema mabe. Obona koza bana basi abatu bavanda avant ça on anda ko mais Naomi asa bongo te. Soki Rita linga ko fa Naomi, elle a apprécié parce que elle voyait loin. C'est pourquoi elle acceptait de rester avec Naomi. Mais Orpa asa pe mabe pete akena kinai. Mais mama bokilo lelo, au moins la maman moi na yo bien que autant que classe. Moi na yo arobala yo te. Moi na yo arobala bandeko na yete. Bible le dit que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Mais au moins la maman oyo, ayana ndako mwana ya mobile maman zo konza. Il faut pas nous sona mwana ya na munoko mboka, moi c'est ayoka te. Et c'est malamu te. Ozo mabokilo lenge ni ozo boma parce que to yebi très bien que maman no so bota mwana ye, bien que to kolinga bana biso basi ko to ngaba na biso te. Mais faisons quand même l'effort. Tout cela ma casse rolinga basi bana biso pour bana biso balingi bango, c'est pour le bonheur de nos enfants. Ceux qui ont maman ozo ngama moi mwana yo te. Moi ko problème na mwasi na mwana yo. Au moins maman ena ndako avandi akoma beta kama sona mwana ye. Mwana mwasi ya mwana loko ya pamba ba maman. Pona nini ko sala boye? Pona to sala lokwa Naomi te. Naomi azaki mwasi ya malamu. Elle a pris Ruth comme c'était son enfant. Tala Naomi azaki maman malamu. Lelo yo Rita ya kobota Naomi amemi bébé o eliki zalaka te. Mais maman oyo ba Bible nga lo ba kaka l'homme quittera. Mais maman yo lingite mwana ya quitter. Yo lingira konza na kata ndako ya mwana ya mobali. Soko ye wana bolambi nini? Au moins maman bokelo mosozo ko na kata chambre à coucher. Pona nini maman? So za mzali ya bon maman tika. Basi bana pe bazolela baza ba umbute. Baza ba umbute maman na zo bondela bino na ele lo pona côté bino nini te na ko beta ne cette maman bokilo to bongola mitema ngapa maman bokilo. Na ça pas maman bokilo. Na bi place moi c'est moi na ngala ba abeta ni baku. Parce que maman bokilo moko boy akipaka yete. Pona nini? Elle a trouvé son mari, il faut jouir à ce là. À ce là parce que ça malobi que 1 + 1 = 1. Donc on va se bangote. Bible zo ba ke oya okabula libala za na etumbu. Mais yo lingo kabula ka libala. Omona ka mwana afa na ndaku. Ozoke olinga yo na ka ba makango ya mwana yo. Basi abana baleli ba yo pesa ba doléance Maman Espoir. Lo bana ba mabokilo zo nyoko la biso. Bobeki biso nyoko ba mabokilo mais omona mabokilo akena kaka et ayike wala mwana ya fréquente moi style, il a comme des camarades na ye. C'est que plus grave. Moi so wa sanga bi maman.
naza na ndako ya libala na mobali na ngai na bana chose grave mobali na ngai mama Bokilo azokende kozwa mwasi ya libanda azoye na ndako na ngai naloba eloko te azobaka soki abi ngai papa Bokilo na bino abalaki ngai tozalaki soki 6 soki 7 lolenge nini yo ozoya mpo ovanda kimia na kati ya ndako ovanda kimia te il faut ka atia mpe mal à l'aise mpo na nini bali na ngai naye kobondela bino mama so osala makambo ya bongo eza malamu te yango omona mwana na mobali abali oza bana na ndako na basi batuli oza motema be oza motema be mano ya basi bavandi mabala bango ya kobala bango baza te mpo na nini yo ozonyonga kaka mwasi ya mwana pourquoi mpo na nini ozonyonga mwasi ya mwana na yo mama toi tu étais entré dans ce mariage soki okutaki mama Bokilo mabe babible elobi ke ne rendez pas le mal par le mal peut-être yo okutaki mama Bokilo mabe mais sala malamu ata na mwasi ya mwana yo oyo aboteli bakoko nga naza na Clara mwasi ya mwana ngai nabatelaka ye namona bakoko wana ata kosanga eloko nini na bake non je vois les enfants là namonaka base na ngai nabenga yango ma base ma descendance mpo na nini aboteli nga bakoko nazolanda kolanda eloko te soki mama Bokilo olingi kolandela makambo kaka mwasi ya mwana ton enfant ne peut pas te donner l'amour comme sa femme mwasi na ye asalaka nyonso asoka bilamba na ye alambelaka ye la femme fait tout c'est que toi mama Bokilo tu peux pas faire mpo nini olingi okota kaka olingi komikotisa kaka omona mwasi ya mwana alati super nga mpe foka nalata mama eza motema be eza motema be mama na bondeli bino bomi abone ebele bandi na ngai bomi abone ebele na chaîne na bino ABC1 matin ya kitoko ezalaka toya kopanza te biso tokoteya kaka vérité tokoloba kaka ce qui se passe dans des familles de gens ce qui se passe dans des vies de gens yango nde tozoloba tozovivre yango babelle fille bazolela babelle fille bazolela abi mama Bokilo na ngai nasala nyonso andimaka ngai te mama soki ozolanda ngai eza oza na poto mama yo olingaka okomande na ndako ya mwana yo ngai aza na témoignage vrai nakoyebisa bino balandi na ngai couple moko nalobaka mwa mwasi wana aza kaka awuta epa na nzambe bafana mobali na ndako bande omutu apesaka bana ezalaka nzambe omona famille wana bayaka mwasi aboti te bazofinga bazobeta mwana mwasi na ndako yo ozobota te tokende kobalela ndeko na biso mwasi est ce que mwasi wana aza na problème balandi na ngai ezalaka suite ezalaki malamu mwasi wana alobi trop c'est trop mwasi na kokende mpe eza bapa moli azwi libala abandi obota mobali banda atikalaka siko faute eza ya nani omona famille ya mobali bango bomonaka ndenge bazala na implice la famille de mwasi non mama Bokilo omona kaka mwasi azobota te omona tokobala ya mwasi mosusu tokosala boye na boye peut-être faute ekozala pa mwana bino bofandisa mwana bino botuna ye bobona kofinga kobeta mwana mwasi ya bato boko babina libala babi 1 plus 1 égale 1 ça c'est la Bible qui dit ça balobi te ke 1 plus 1 égale 1 koto oyo koto ndambu te nakaki na nzambe il est créé homme et femme na jeunesse nzambe akreaki mobali akreaki mpe na mwasi balobi te ke eza moko abimaka lokola nzete non non nous sommes tous les créatures les œuvres de main de Dieu mama Bokilo linga mwasi ya mwana na yo soki yo ozalaki na libala bozalaki soki 17 na libala epa mobali na yo ele mobali na yo aza mosali na nzambe il peut être un pasteur ateyaka un pasteur la Bible elobi ke mosali na nzambe aza l'exemplaire mari d'une seule femme responsable mais yo mama ozozala kaka mwana na yo mobali aluka basi par-ci par-là mama eza malamu te nzambe alola akobeta yo fimbo soki yo ozonyokola mwasi ya mwana yo akobeta yo fimbo yango bana bakotule yo na ndako bazobala te bazokende kotiaka mwana bato mal à l'aise na ndako yaya yo so oza ya mobali na ngai faut kokoza ndako na ngai non non dans ma maison c'est mon mari après mon mari c'est moi so mama Bokilo oyo na ndako na ngai oza lokola mopaya mais au moins mama Bokilo na biso nalingi kotanga bikolo awa te so akobina ndako ya mwana na ngai ndako ya eme na ngai te mama bongo te one eboye ndako ya Julien na ngai te ngai nakenda na libala mwana ngai na vanda ayeba ata cuisine na bango te je me suis respecté tina zonga pour na na bi oza ndako na yo oza territoire na ye eza royaume na ye na yo tia eloko te na posa eloko maman est-ce que tu peux me donner na sengi bon na perda pe eloko te elonga ngata mulai te ekata ngata musapi na nzoto te mais au moins la maman muso zota ndako na ye elle veut faire sentir c'est elle qui gère non maman moi si on est na kati ndako aza ndako na ye moi na yo apesi valeur maman toi tu viens après oye sima ça parce que eza ndako na ye maman faut respecter na bonne bino balandi na ngai ba mama Bokilo
topesa bana basi kimia moi ça na uti pa la bango ataki mobali akena ko bala yeso na mboka ataki na ko bala yeso ki na malemba nkulu ataki na ko zoye soki na inongo aye na ye maman c'est la grâce quand Dieu fait grâce il fait grâce à qui il veut yo boyate peut-être yo nyokwa maki o saka bilanga o teka makala pour ta semaine classe mais moi ça na lelo ayo kuta pe na ngolo kuti ko bala combien cadre yo ko lingate moi ça na oteka kaka bakoni o lingate moi ça na oteka makala pour yo mon la qui passionné pe moi ngo non tout ça quand même juste vraiment ba maman na ngai na yo ko bola bino ba mabokilo to tia basi ya bana biso à l'aise to yo ko la basi ya bana biso te maman to tika bango si elle roule carrosse laissez-leur. Mais au moins quand yo maman ngai kukutu na sa boyete il faut que ça bola boye maman bokela ka ko s'imposer o maman bokilo ayo ofala ndako moi maman ayo soko komi mukolo ko ka lisusu te tes enfants peuvent t'aider mais maman bokilo lokola nga maman espoir boy na yo ofala ndako mwana na ki ko sa nini na ki c'est le côté ouais na c'est le côté que c'est trouble ba vous avez bébé chérie si ko nga yo ofala ba floba biso nga mine na tala bango maman ça pe na soni so ozana ndako mwana yo na bi eta maman mususu maman bokilo akei et pas mwana ye ya mwasi mais moi maman on a zonyo ko la mobile mwana ye on dit likam so ka mo ke bokilo ye il n'a même pas la asa pe na sonité o mona ko dinda makaka na kichwa na vandi pe bokilo pe asa wana un peu de pidé maman bokilo mobile mwana na yo asa mobile na yo te asa camarade na yo te et yo komi na ndako mo ke mobile mwana yo akoti maman na kimi yo sobima tika bango ba so makamana bango ya intimité mais toi tu vas te au fond de vimbani na ndako mwana yo o maman bokilo avandi wana bala ba tso ba télécommande azaka ko zapper ama ko te ko ndako aye et peut disposer tikela ye télécommande au moins ndini même so ba na théâtre so ba ndako sala ndé nini mais au moins kaka a occupé na écouter bali nanga na bonne bino bomi abonné massivement na ABC émission les gars la belle fille bolandaki na ki ba si je suis ba bengi ma espoir le même ma bokilo ba nyonga biso yo lo ba biso ba belle fille pour la nini yango na baki na ye ko pesa score réponse à ma bokilo botero nyonga ba na batu moi na yo sepeli nga so la ba nanga nza pa mona ba pesa ba mi bali ba za pe ebele na esa nga pour trouver la paix avec mes enfants nandimaka nalanda ko balingaka na basi na bango je m'incline et ça vie na bango et c'est peu que ça fait harmonie mais to bébé balulaka dio to ça la belle fille nanga ya on a ko bonne bébé ma bokilo luka za camarade de belle fille na yo so za camarade de belle fille na yo bombele le côté attaquer na poto bon so bi eh chérie on peut envoyer aussi l'invitation pour maman il faut qu'elle vienne passer les vacances ici avec nous à quoi ça là parce que c'est que la femme veut Dieu le veut. Et ça mobile kolinga la femme a beaucoup de frères et Marie. Mais ce que Luka kaka boba na ko bena na moi c'est moi na maman au kozo le côté. Luka kimé na moi c'est moi na yo. Zala maman ya komikitisa. Tu verras kaka tu verras que baka maman bokelo ngazara bien. Il faut commencer à parler de toi aux gens. Après on peut se témoigner madame pona yo. Mais ce que ça maman moko ya makelele. Maman moko kaka o alinga maman bokilo yanke. Abingai kutu akomona maman un peu de pudeur, un peu de réserve, respectez. Moi, c'est à moi, Nanayo. Et surtout ceux qui ont beauté. Là, à beauté, parce que les enfants viennent de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Yo, moi, c'est à moi, moi, surprise. Même après 10 ans, bah, beauté. C'est ça, ni. Bani nangai, na bonde libino. Beauté, kabasi, ya bana, bavanda kimia. Beauté, kabasi, ya bana, bavanda kimia, maman. So, yo, zora, na maman, bokilo, konyonga, yo. Konyonga, moi, la batute. Tika, moi, on a kimia. Génération na yo na o ba vivre mikolo to keseni o ba mama na biso ba no vivre na o période biso ba espoir na o ba na biso ba zo bala e keseni tozo ke lelo ba makamnyo zo changer na tango na téléphone ezalaka te Android ezalaka te tablette ezalaka te makamnyo changer na ndenge ebele alors to bossa na bokoko la biso te to ko bossa na côté to utilité mais to yebaka que moi c'est à moi na Aza moi c'est à moi na couper ce respect parce que moi c'est à moi na aboti balate famille ouais peu monene te balobi de génération en génération parce que vous savez que so basangani ba robota et bon génération même tout votre loba na maman on est ka ko tu mal à l'aise pour la nini on kontonga kaye yo ya ki congé au et pas moi na yo on comment que pas voisin quand moi c'est à moi na yo oh moi c'est moi na ngai asa boy na boye maman ma bé maman monter maman ozandoki yo boye qui n'est pas moi na yo congé mais on est dans quartier mobimba so e na ko tam so ko so mapa o bana o tonga
Moi c'est moi na ba ndoki, la sa ndoki. Hein? C'est deux ndoki. Pour yo ko la bonne maman. Na bonde libino vraiment ba maman bokilo ba se abala bazo lela nous devons être comme les Naomi, être comme Naomi azaki maman il y a le sambo, elle priait pour Rite tout ça mais pour na basi abala biso tout la basi maman ba sambeli au vendre ah nzambe na lola na tiki claro senga maboko na yo batela mwasi ya mwana ngai ya we place azaki mabe ya we limbisa ye tika de famille oyo eke liboso nzambe yoka le sambo. Prions aussi pour nos belles filles. Prions aussi. Et quand la paix, à famille pauvre. Problème c'est mais ça bassin qui a côté la famille la bato en bongo. Bon normalement le pas battre. Bon considérer parce que c'est le choix de ton fils maman. C'est le choix de votre grand frère mes chères belles filles. Mes chères c'est mec qui n'a beau frère. Comme moi ça yana biso na ko mwana maman zo tinda bana po bana manquer moi ça yana bango. Ezalaka. Maman bokilo. Comment ça bloque bon côté maman zo tinda bana yo ke ne koje pa na bino po bana baza la communication maman yaya soma kiboy yaya koto soma kiboy na boy oza maman de maman ndoki tika biloko bongo soki ke nzamba sunga nzamba asai pe ke tamu soma bana asa kufa tika no veuve bo babi ba veuve babi mo bana bango za nzambe ti babi dit qu'il est le mari de veuve comment yo linyo nyonga ka mwana batu hein ko yo linyo nyonga mwana batu tika mwana batu fa na kimia ko nyonga yete maman bokilo. Hein? Ils ne peuvent pas comprendre parce que Dieu sait comment il bénit les gens. Yo côté mon abattement à l'est, à ça la boy comme ko tambola na comme la famille. Et ça mala muté, ma mère pas na ko bonde la bino vraiment na mkwalelo, vraiment na bonde les bino balani nangai, il y a ABC1 télévision, bolinga ba belle fille na bino, abotelo bakoko. Yo wana zo se beka na bakoko, yo se beka na mbuma nzete wana boti bomo se bana ngote. Et ça mala muté maman. Linga moi c'est moi na yo bolinga écoute maman so bota bana mibali 7 8 ba no so babali quelle joie o boti bana ebele maman ba koko te ba koko ebele zana muté munene ata so ozu le loto nzaba peso longue vie nzaba ko bénir le lengi musu parce que c'est lui qui connaît na bonne ebino bana nangai na yo ko pesa maman nangai Chantal ayo merci ebele parce que hein maman muté malam la patrona place aux ali. Na pespe merci ebele na cadre oyo ba bibiso a pas lisant 600 spudazo cadre kitoko toza na lemba foire na lombo vraiment so iboye na Afrique ya boye na Congo boluka biso toza espace ya kitoko kolia kitoko makamnoso ya kitoko awa na lisa 600 vraiment na bonde libino bala ngai ba mabokilo bozala bien na basi ya bana bino nzamba ko pambola bino bonyonga basi ya bana te moi c'est moi na ko gangela yete maman au côté aïe exactement yaka hein espoir on sait pour la nini té au côté la bon côté maman moi c'est moi na ba emilere na kati ya batuté asa mutu et moi te so c'est bon moi que passer ba impoli mais maman toi tu te comportes comment pour que cette fille arrive à combattre à niveau manquer au respect peut-être on manque de respecter on manque de respect peut-être on peut se respecter au moins na biso bato allô kuna et bon so ba yo pe lungwa et quoi problème on doit que c'est qu'on a. La charité bien ordonnée commence par soi. Quand toi tu te respectes, la belle fille va te respecter. Mais sur yo maman bokilo yo liga ko kaka guerre na moi c'est moi là un jour on manquer respect na public. Na bonne maman bokilo to nga basa bana biso bazaba na biso et puis ça va prendre la biso. Na keko pesa vraiment ba mbote belé na bala ninanga o basa na émission oyo. Hein ya moi c'est abonya. Na pesi bino mbote belé ba internaute nyonso na tant nyonso bolandela ngai vraiment na yende kolobaki ba mabokilo za na poto partout dans le monde là vous allez vous trouver mais ça c'est comme Elioso nyonga moi c'est moi na yo konyonga yete azanya mate c'est le choix de ton fils na zo beta sete za choix ya moi na yo azala mukolo azala la kunki azala lenge nyonso moi na yo ngeli yana yo linga ndima ye pour kakimena na moi na yo. Vraiment na pesi mbote na ba belle fille nyonso o ba bengaki biso o ba sepelaki na émission to saki la fois passée tout za mabokilo bosi kelanga pété nga pe mabokilo na linga leto sala to luka kimela ba belle fille na biso parce qu'elle fait déjà partie intégrante de notre famille alunga pa na bango aye na famille na biso nous avons la responsabilité de la protéger to protéger la belle fille na biso Zambé akopambola biso Zambé osala biso makambo minene vraiment na elobeli et c'est que bino maman espoir femme de foi
na montage lokola na caméra ya Aimé Kasaka l'homme intelligent, l'homme puissant, l'homme intègre po epa na ye tala kaka ya solaka na Nzambe azwa ngolu ya lokola Abraham na coordination ya Dimi Boyembe bani na ngai na yebi turo bokusilika te parce que ba belle fille bazwi biyano na bango. Bye bye na mbala sima tokuta na numéro mususu. Merci Seigneur Jésus-Christ. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.